Soko banzembo comment que ça péché. Ils ont péché. Batekela mutu nzembo. Batekela nzembo ayemba batekela mutu ba droite. On a fait na ba. On a pas maestro, na fait na ba. Maman na ngai inda live sa yo nzembo hotel compositeur la o maestro pas bugasti. Yo chubiye likonga. Docteur Atali, motema nanga, bapote bele, lokola motomela kama. Toto ima kitala nga likambo, toto ima ko pekisa ngate. Nzembo sila kate donte monde na teka ngobongo. Naza funa lela ngombongo ti lelo. Monde ba ko monde to monde nzembo ibeta bongo. Artiste lela ngombongo, yebi. Mandeni. Ba sokoda, ba sem. Yo lela ngombongo. Na lela ngombongo te. Moi ça me Jonathan daya. Il dérange nga. Jonathan di compa. Je dérange pas mal le man nzembo. Et ça fait que Jonathan daya. Malobani. Merci beaucoup. Ok. Asina ko matestament mokolo na koa bakangelanga mamando kite. Ko sombele bakisi. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros. Bayeli biso gratuité à 100. Voilà, les courages n'a pas d'âge. C'est là toute personne qui nous regarde à ce moment, c'est votre jeune journaliste Enoch Binta, autre m'a dit, hein, tonton H. On n'a pas besoin d'ajouter au secret de presse, non, non, moi je ne suis pas là. Ndenge na yebisa bino toujours que nous ça na biso ko informer bino en temps réel ko yebisa bino makambo ko leka na monde ya musique émission na bino masolo ya ndule to lebela bino toujours makambo tel actualité bobona ke émission na sala ki na parolier ya Fabrigas aloba o fala loba et puis aujourd'hui ba parolier ba komi ko luka poto betana bango ba masolo na bango parce que baza pe na droit ya koloba bien sûr faut ba ko banzemo mais baza pe sur na droit ya koloba alors pour la mokoloma lelo to sala ngo bongo hein bo excuser biso to vandité to zali bongo moi chocho boyebi ke note mikolo maramba de fois aujourd'hui biso nzoto en fort aujourd'hui vraiment biso nzoto koyeba kamongo ko lekandeni ba reno ba ko sala wapi alors na yambeli bino nickel moko ya ba parolier mais na koloba nga belete po bolo ba ke Enoch ye moko a remis lo ba maramu na boyi bo appel na boyi bo critiquer ngande bo message là en tout cas nickel mbote non. Boni Très bien. Ndeni maramu pepele to solo na nzambe nzambe nene suma ko so na nzambe ki mama na so pesa la positif pembe zo ki be positif pembe ndeka ni ke cheta lo bana trésor bakalo mettre mais donc pembe toujours mais oui mikolo na ko point était ba parolier bo bimi hein ba parolier liboso na kalezaki ba parolier ba yaki ko vivre na se hein ko vivre na molili ba ko mona na te mais aujourd'hui bino tout ba parolier bo koti mambu ya royemba ni na mwesa libino bon en fait ba parolier so vi ba parolier bazaki na ombre on le bino bien c'est ba grand parolier lo ba grand musicien mboka o atu mususu ba o to kanta ba chanter ba hotel ba za na tu viens so quadre ça parolier mais celui qu'on compter mais baza 5 baza 5 té o pena ba parolier que non ba utaki ko koma ba ko ba musicien 5 o ba sala combo eza 5 té baza 5 té mais ba o compter mingi et tu me to kwa quadre compter combien de musiciens na mboko OK mbe quadre compter combien de musiciens na mboko baza tellement gaya parole za nzambe le so parole comme ça musique mo na musique comme une musique pour bison de musique bino ne musique parce que banda carrière non qui parole ça déjà combien de années ça 20 ans
20 ans. Non, nickel. Tika boyeko. Tika boyeko bato ba na biso ba sika pa. Minga na musala o. Wala banda wala ngaji. Mandefo minga na musala o. Dona bango ba 15 à 16 ans oui. 20 ans na musala. 20 ans na musala. Mandefo bimia. Na musala qui parolier. Expérience peneza. Expérience ezali. So moi parcours non banani au travail na bango. Natavana pomba depuis qu'il moi volume comme ko banga déjà. Oh no banga ndeni. Kasi lo ba volume. Est-ce que lo banzembo okoma ki eza péché? Eza péché. Batekela mutu nzembo. Batekela nzembo ayemba batekela mutu ba droite. OK. Donc pourquoi mboka na biso nanu to comme nanu to ba droite ya pena kindi banzembo eteka mabongo afuna zo apart na ngata ki auteur compositeur. Obligé. C'est obligatoire. Donc on a tekela ki nzembo oyemba. Et no ba droit na ngai. Mais le to mona mona ki na sede ba komika jomo bwe. Mona jomo banda carrière yemo ka mtakoma. Dérangera fort. Donc yemo so tadika stara ba sede mona ki kingandi auteur compositeur, ié chanteur, ié interprète, ié. Nyoso ta sangi sa englobé. Nyoso ya yedo ba ole mtuke batu. C'est bon. Otanka moko 20 ans mobimaka moko. Atavana pomba. OK. Atavana mayeso Fabro pomba déplique. Vient nga na pesi mbote. Mayeso Fabro. Atavana vient nga Thierry Mugler. Atavana masana nga Gisclar, masana nga Messi. Masana nga Materazzi. Atavana Tatiana Cruz. Bunga ngape amomba. Tava bina fa na mboga o. Misusu ya tondo sura. Tatiana Cruz opesa nzembo. Tatiana Cruz to pena pesa nzembo. Nzembo auta wembela. Ndino no yongo. Otika tembe yende machina bote. Tembe na nzembe moto apusa na kati. Tomona otika tembe yende machina bote. Voilà Tatiana Cruz. Ce que l'on est ça là avant de continuer banzembo opesa pourquoi pas kabino mo pe banzembo bo opesa batu bo ça encore kabino mo banga que noter aussi mbate ou ezarani. En fait nakoruba ndeni vie ezalaka to banaka na 1 ne to mata. Leti ngai na nduliste. En fait musique ba sangisa ngote so komo sang musique la jaloux so komo sang sona maka mususu omona ke o comme faible so o musicien o komo suko teka omona ke ono ko raison ko musique singa faut osa concentrer so nga na nduliste na komaka no sa ndeni na nzemu nanga na otekele noki mbongo eno ko pesa nga isanga na za la propre. OK. Na sala studio nanga. OK. Musala bongo. Wana nzemu otekela ki Tatiana Cruz déplique pomba wana ye ote pour revenir tongo tongo ozobanga te na bien même si bagole kapena TV ba biko ote ozokosa na yo nini to komu kumsolo ko eza mabe non sa mabe te eza banze munanga na tekela muto ayemba mais eza ya yete ya yemba ngo minga na sana ba droit na ngana kata banzembo wana na bien grand poète Michael Jackson grand poète no tanga pena ke akili mutakoma bakoma pena na CD akili mutakoma ki nani o mutano pesa nga chorégraphie nani HR ndo longole nani Michael tsa kufa to bia kata prêtre o pesa mutu nzembo nga sate ko leki mutu pona mona parole be bakoma sala ngwa yango kata kwanda ko nzembo leki musicien wana te yake mutu musa ko na voix mutu musa ko za bobeta guitar mutu mususu akoyeba kokoma mais mutu musu alaki akomaka ayembaka abeta kape mais ça là bino pas si ton bon monde que noté va comme auteur compositeur mkolo nzembo let déplique banzembo na auteur compositeur déplique pomba tandis que amsuju yo to pesa banzembo bete so nzembo pesa déplique to bosana to na bosana kala bana maison mais bana maison mais otala makala ye banga ka kubeba dewa baba yabe nonga za boye za wana zukata kata bonne oko kana yemba te misoko sila te yemba to nzembo na linga vérité na biso ngana muta pembe silisa ba nini ngana muta pembe kukata na te za pembe na pembe tozana ni mosusu tozali ma ko pekisanga makambo te na kenango boko pekisanga makambo te po ba parole bikolo batomboki ba parolier batomboki na yebisa o mais musique tata yemaki toya eti mate na zolela pasi kozanga yo welekia motoyo aneli sango ya lebende motoyo akufela mama dikelemba ezika kolela moto akomi kolela mbongo tika na lela ye. Mais sinon tu chantes bien en tout cas na apprécié na voix na yo so bandako bandaka peut-être aujourd'hui on vous appelle innocent. Ah oui Vezana, todo travail.
mtamta na tangu na ye tu na ko bani manga bimaka afoka bimaka so manga bimi tutala na tuto sepela ke mukolonga be manga na ko bima ngai OK ça ni déjà tarte na ça na makila pena non ça na pena mo besu pena mais na moni plus bateau travailler na bango za plus batangamba ya maestro Fabrigas na maestro pena to bosa fort pena do makasi to bosa na splendeur mbongo alobi que note ya pesa maestro banzembe bele yo pe sous alobi que note pesa maestro Fabrigas banzembe bele mais splendeur pas ça zabi kuna na leki kuna na mukolo na bango kuna na fina bango kuna ba maestro na fina bango vina bona ndeni na vina bango de ngo bani na vina bona ndeni ngela sake ya kana ba science na mamunuso ya ba science ngo on ancien ngeti ngasiko kuna na ancien donc mutapesa banzembe bele ko leka ngazati doso azali aya ni kona contredire ngai upesa maestro combien de temps fa letini mama na ngai inda la bisa yo nzembo hotel compositeur la o maestro Fabrigas te yo chubiye likonga Docteur Atali motema nanga bapote bele lokola motomela kama toto ima italela nga likambo toto ima ko pekisa nga te potaya lamu OK eleka mbele boya mbele kaukaka na alcool kasi ya bolingo kaukaka na nini ya yo mema ngamboli nickel natongelo temple na lopango nafuka melaka yo tongo pipuku yaya kumame kumama yo sama bale libala mususu mame yanga no sukate seki sebina bebisa yanga zo bongisa mame yanga na seki sebina bebisa yanga zo bongisa na swa owe mana buchu balokota dia on apika yo na dimite yesa ngwana bangwele kiuyo kozala pembeni na yo nangai bututi na tongo yo servi ngai plan préféré yango nazolia na lokoswe nazofiba na misapina mambo yo makambo Ava baboya moninga batu na kaya ata rashe dezo sukilingi ye kata maye ye pesa kananu wa vide kumpi ya yo bolinga yo tunite ye yo bosani na salaka uye bino malamu na za fanatique na yo nyoso saraka na senga kabisa ata odetinga lito inga na sengaka ata betinga mwebuku nga na sengaka ye moya. Ah, non, continue, hein. Laissez le thème. Continue quoi? Mais où ça fait banzemo presque. Yabagana bolingo yaya, yabagana bolingo. Yesa kopete. Otekela moto makala na yo, yesa foko. Sko nickel zela no zela no. Lo za na vrai. Ba tutu balinga maestro Fabrigas, ba Hollande o siko. Oyebi nga bien na sana bango nyoso to na oyebi. Wa famille na ngai. Wa famille na. Ba pesa o combien on te carbone. Ba ko ba na TVT. Te mesa ba combien? Te to za la vrai. Ba na TVT. Parce que nene zo ba puis on ba na TVT mais ozo ba yo te pesa ozo ba TVT. Nzembo ezaka na prêté. OK. Est vrai kana prêté. Donc est vrai pour nzembo si la te. Oui, mais où tu nyonga que l'on te ba komaka o te ko boite. On a expliqué OK. Nzembo si la rate donc nzembo na te kango bongo. Na za puna lela ngombo ti lelo. Monde ba ko monde to monde nzembo ebeta bongo. Artiste lela ngombo oui. Mandeni. Te basokoda, basasem. Yo lela ngombo. Na lela ngombo te. Kasi na pas lela ngombo te vomi oteki au bénéficie de quelque chose de somme temps. Na ndenga Congo boye, otekela mutu na ba droit bo mutu akosomba ngote. OK. Ya moni vina biso kwa kanza noteka anoko pena vina biso beaucoup ndeni. Apesa via yembi ye ba droit na ozwa kaka. Mais papa mba ki prêtre, aki mundele. Ye en fait a avoir un intérêt ya ba tutu. Abike, ene ko to par na ye, ntabeta kita fa to par na ye, mais ko ya bon te. Ba to sala ke ba bon te. Ke ne sone ki kana mo après na ninga prise. Bon. To bon to ngana o. Toto imaka yo kate.
le bas malembe quand on a zoka aussi quoi tu m'as diminué mon volume qui combien ba peso kuna banzembo to tanga ta moko ka tozo idée ta moko nzembo wana secret na ngana mais bazonyonga moska yango kasi bazonyonga bino bazonyonga bino ba mise ba gagner plus bino ba gagner té mais quand même faire besoin quelque chose moi ya bien en fait mutu fa c'est plein na oajoa ti ah nickel nickel faut à la pembe ouais non bête ba trésor bakala na Paris ba Hollande yo faut à la pembe est-ce que non bino nina bo est-ce que kuna banga likama mais lo baka so banga banga te pele ena ma mususu baluba ngo na TVT ma mususu fona solola na enoki enoki mabe enoki na lobana TVT ke mais c'est que ma beza là qui non isika no tofanda mabe fwe zalati OK na biyo iponi nzamba batama oui poni nzamba batama ngane fona tuna enta siku nzambe siku nakasafu buka pembeni ka nzambe siku pa ba nzambe ya mwana siku mer na bino adobela bwa daef akafutu ba minerva usani raso na nzambe OK pa nzambe so nzamba la musi mwana bino tayi bino supena no shwa dae relation no le bezandeni OK ngela kisake tuzana ba défaut na biso na bite ko ba défaut nzambe ngena expliquer que mutazana ba défaut voilà mutana ba défaut ndo pesa ba nzembo wana tuno pesa nzembo ndilo ba kaote ngande ya nzembo o na pesa ngo mutetel e simba koleka ba nzembo nyonso ba nzembo na ngo simba te loba za la vrai na pesa ba nzembo ratarate ta ba nzembo na sala moi c'est un peu Jonathan daya il dérange nga on pesa na Jonathan di compa il dérange nga pa malobelo mana nzembo et ça peut que Jonathan daya malobani tozana ndwa inokasavo basangani batelisa nzoto moto soze basi bayokani bani nzoto na ngayo ngai komona bato ene oya fami baleki bele na nsima atelaka ngai motema mamu eza somo tata yemaki tata yemaki kopekisa nga te ayo moto bandenga makambo navandaki na ngai o tonton ashikota makamango mwana bato ene oya fami baleki bele na nsima ngai batelaka ngai motema merci beaucoup. Ok. Ah, ok. Na moto bolingono oye waka petrol na moto bolingono unavika tunavika yuga asina ko matestament mokolo na koa bakangelanga mamando kite pesa mboti pesa pena mboti nzembo oyo tango na mondeki maso bana ngabini keli yo udapina grand parole OK abina muza grand parole ndeni ko komela mutu nzembo amaluba ngi nzembo na pe mfara na biso pe adaye abiyo foki wana maluba no oloba na bato kamwani sala nga passe na motema tile no foki wana maluba ni yokolo wana mutoro bana mutoro wana magamba bien ngo na ko oloba na mutu be teninga ko ba tekso na za kanda OK po suna lobby na za ba jeune ba jari ba papa na biso madilu opepe galé abeti ka mobe pas mais est-ce que ça la rendeni parce que aujourd'hui là c'est vrai hein Maïs frère Bugas dans depuis Pomba bah ça na mo ba guerre na bango entre bango ba musicien là c'est vrai en tout cas on est vrai aujourd'hui mais là ça rendeni au Kaboli au côté opesi côté sous opesi en fait ngana ça musala na nga OK tant bando solo là bando solo là ngapi nazala kité to be ba papa bazwa ki baza batu bazwa ba problème obongisa ko ngana wote kele ona ngana ko tana problème na bango te bango na vie na bango ngapi na sala vie na ngai. Merci beaucoup Niké programme na osko zanene na studio na miselo ko zana na plateforme remarque OK wana yo moko ils déjà remarque c'est dans 7 mois déjà yango déjà de remarque ils ont remarque ils ma be comment te c'est normal ils ont mout na ngai te ils ma be parce au monde na ki na parole te que jomo ko encourager ka esprit bon vena nga komaka tu n'as pas na Ibroto ba na Migler ba oyebisa o pitina bango te mato zo pena ta ko na super to beta plan ma solo talara obi oza na studio ouais obimsa suspect ouais non ça single OK single ça single il y a 3 titres mon cousin na suspect dans enregistré qui était ka bango yebi kande tambola na mboka non ça 3 titres donc OK non bien très kitoko pena qui est derrière toi est-ce que ezambongo ya yo mo gagner ba $100 banzembo ba pesa ko to
Zaka ba $100 ba pesa ko ba nzembo moko to. $100 te grandi mon cher fort. Ba tunya le biton a bisi plus $100. En plus, il y en a qui nzembo na prité na ko tanga prendre nzembo boyeto. Po tanga sunga te ka par exemple 50. C'est comme tout le monde doit 10, moi te ka nyongela ziko. Atonga te ka. Oteka alo ba $100, oteka alo ba $100 yeba no. Garçon na ko te ka $100 te impossible te ka onde. Ubinzembo so muta aganela ko ubinzembo musavya mo nzembo mutu ko sa vocal ba bongi na vina so ngona nzembo taka nzembo pesa program studio just one na studio na ça la suspect zoya yana 3 titres mais remarque ça déjà wana il a déjà beaucoup consommé en gros continue nickel just one officiel au monde a remarqué pour s'abonner à chaîne nickel just one mais comme nzembo ça suspect to remarque suspect. Suspect, yoza suspect. Na. Yataka jombo na vibrer, toki ya fandi na mama, ya des fois yataka mode avion. Boba pele kota te. Merci beaucoup, nickel. Non, franchement, tu as une très belle voix, tu as vraiment une très belle voix. Mais il faut quand même qu'on a batambongo. Ouais. Il faut quand même batambongo, trésor, bakalos. Bakalo. Oui bien. Trésor, bakalos, il faut quand même appeler Laetitia Nzuzi Mwanza, la femme posée de Switzerland. Il y a eu son Mikolo en tout cas. Laetitia Nzuzi Mwanza, la femme posée de Switzerland. Laetitia Nzuzi, femme posée de Switzerland. Voilà, maintenant, tu as ma caméra, tu as ma micro, il y a danger. Mais ton lugar, tu vas te mettre sur ma solo, et ça l'a tellement bien en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, Enoch, yo, Mikolo, ni na Fabugas, oh, Enoch, Mikolo, ni te. Moi, je fais que mon boulot. Celui qui a besoin de dire quelque chose, je suis là. Mon micro est là. On repère ce micro au loba, sans problème. Toza pembe, le bango trésor bakala, Enoch, zala pembe. Le bango Laetitia Nzuzi Mwanza, Enoch, binta zala pembe. To boy na biso, oh, Enoch, asala ki boy, Enoch, asala na ra pembe. Dès que tu es magaï bisangai, Enoch, zala pembe. Merci beaucoup na bateau, ça va commentaire, merci beaucoup. Mais na ko longa bongo te nickel, faut que ce numéro na yo ça la bien. Ouais. Numéro le faut ça la bien. Non, il y a téléphone isa. Plus 243 89 910 31 10. Bande la plus 243 89 910 31 10. Vous nous nickel just one monsieur le parolier. Monsieur le parolier nickel. Mais si tu as aussi besoin de nickel, ceux qui ont mon écran dans le bac en vite. Moi je suis là, il y a mon numéro là-bas et puis on passer bino numéro il y a nickel Azali Bongo parolier. Boyo ki banzembo oh ya pesa. J'espère que toto imaka ko tila bino pena banzembo. Voilà sans problème. Il me soit déjà banzembo kaka. Ato gagner ba $100 même. Banzembo aussi l'a raté. Merci beaucoup, merci derrière la caméra toto imaka. Big up à toi, un grand respect hein. Je te respecte beaucoup parce que tu fais un grand travail dans notre chaîne Congo Mokili. Merci beaucoup. Merci à toi Caprice Kilo quoi. Fanny Pidika. Fanny Pidika. En tout cas, big up à toi. Mériès Bomolo, mes condoléances. En tout cas, on est ensemble. Hein? On est ensemble. On est vraiment ensemble. Moi, Sinzambe, Cynthia Kake. Moi, Sinzambe, Cynthia Kake. 3 fois Kitoko, 7 fois parfum depuis Luanda. En tout cas, j'étais sali. Moi, Sinzambe, Moussou depuis Paris. En tout cas, big up à toi. Trésor Bakala, Bakalos depuis Paris. Hein? Mais respect à toi, Trésor Bakala. Merci pour le soutien. Merci en tout cas hein, pour la motivation. Ça me fait tellement du bien. Ça me fait vraiment du bien. Karine Yama, la patrona, la grande famille Binta, Irène Moyassa, mon vieux Andy Akona. Oh là là, je te salue mon grand frère propre, Andy Akona. En tout cas, merci beaucoup. Et pour finir, Laetitia Nzuzi Mwanza, la femme posée de Switzerland. Ah, moi ça pembe, moi ça ralanzela munu, moi ça kababa 200, 300, $400 moyen dans le barou des autres pour na boy place dans un omarabe et bimisa. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis une fois de plus encore bye chez vous. Merci. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83
ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.